Union africaine ekokambama Ruto lelo na président Félix Tshisekedi pona mobu moko. Mokonzi ekolo Congo démocratique kitani na Cyril Ramaphosa ya Afrique du Sud. Joe Biden alaki kosala elongo na Union africaine na bitumba na makoki mamomoto na COVID-19 pe bokono misusu pe pona kofulukisama ya kontinent ya Afrika. Mokonzi ya Amerika alobaki yango lobi mokolo moko yambo na bofungwami ya 34e sommet ya Union africaine. Denis Sassou Nguesso afungoli université ezali na kombo na ye lobi na Kintele bakokani baye Macky Sall ya Sénégal, Sissoko Embalo ya Guinée Bissau mpe Mahamadou Issoufou ya Niger bazalaki na milulu miango. Sami Badibanga, vice-président wa Yambo ya Senande akokamba suku eye ya likolo ya parlement kino bato basusu bakotiama na bibonga bitikali. Atikali yemoko sima na botiki mosala ya bayi bureau basusu balandela maki na ba pétition. Ba sénateur babwakisi pétition ezalaki likolo ya Badibanga.